Karine Mokonzi asali video apesi lisusu témoignage moko ya makasi. Chaque fois Karine Mokonzi la baronne aza na ba témoignage pe ba témoignage mususu ya sika oyo nanu toyoka te. Oyo soko yoki ovandi ebongi penza okanisa malamu. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, en tout cas, nakanisa, soki bolandi video oyo ya sikoyo, e zape awa na page nanga, e zape na Facebook ya Karine Mokonzi, yemoko, bisika salaki yango, en tout cas, bokomona ba témoignage ya makambu oyo, nanu boyokate, pe bokomona monene ya nkolo, pe bokomona mosala makasi oyo Karine Mokonzi asali na vie na ye, pe mosala makasi kitoko o Karine Mokonzi asali pe pona kopesa biso ba peuple, pe mosala makasi nkolo asali pona ye a travers mama na ye pona libala oyo lelo oyo tozali kozela. Yango bandeko oyo tout le temps bomitunaka to bolobaka to bokomelaka Karine Mokonzi na ba commentaire aluka musala asala. En tout cas boyebake Karine Mokonzi tout le temps na vie na ye asala. Eloko nyonso o Karine Mokonzi asalaka na YouTube na Facebook ezali musala. Lobandeke Karine Mokonzi osalaka tout le temps ozwaka ta congé te. En plus opesaka biso okabolaka na population congolais pe na population oyo nyonso eyokaka lingala, ezala baafricain mosusu to bafrançais to mindele o bato mwindu ou bien bachinois to baarabe. Alors lokolo okabolaka esengo partout, en tout cas na kati ya droit d'auteur ya Congo, ndenge okabolaka makambo ebele na niveau ya media ya kitoko, batiaka pe parti na yo soki bisengo boni opesi na bakongolais, ozwaka pe quelque chose na yo. Pamba te na kanisa bandeko, Karine Mokonzi kosala asalaka ye moko, soko landi pe ba chaîne oyo eza kolobela kombo na ye, na mabe na malamu, bokomona ba view nombre de bato o batalaka. En tout cas akabolaka bemotion ya kitoko na bemotion ya bemotion na batu ebele ebele oyo basepelaka, baleki ebele oyo bazwaka bemotion ya kitoko. Alors Karine Mokonzi kote koloba na ye asala, en tout cas Karine Mokonzi ngai personnellement namonaka Karine Mokonzi a travaillaka vraiment au moins double. Pamba te bino bandeko ebele bokendeke na musala okei otravaillaka 8 heures du temps, 6 heures du temps, temps plein ou bien demi. Alors tango komaka basalela yo déjà biloko tu okosala, okotia oyo boye, okopusa oyo boye, okozongisa oyo boye. Mais Karine Mokonzi ava pesa biso spectacle, ava pesa biso ba idée, ava pesa biso ba mise en scène. Karine Mokonzi a travaillaka na sombre, a créaka ba idée, a créaka ba imagination, a créaka biloko nini akopesa. A part wana Karine Mokonzi a forma équipe ya super talent na kanisa bolekaka na ba paye belé na Congo na kanzezate, mais na ba paye belé bomonaka super talent so ekutaka combien na bato bafutaka po bapesa biso spectacle bazwaka salaire boni. En plus soki botali elekaka mbala boni na ne, et puis ekabolaka na population ya combien de personnes batala
balanda spectacle ya super talent. Mais soki bolandi oya Karine Mokonzi super talent asala équipe nationale elekaka mbala moko na semaine te elekaka mukete na ne po soki eloko elekaka mbala moko na semaine elakisi na ne elekaka 56 fois. Alors Karine Mokonzi la baronne na une année apesi combien de spectacles na super talent na ye. Karine Mokonzi azwi nini na super talent, azwi ba miette ba déchet ya mbongo. Gloire à Dieu azwa bana membre, azwa ba mama autorité, pas azwa ba chinois. Alors wana nde azwa yango mususu tangu papa Matondo azolobake Karine Mokonzi biloko ebele azwa mususu eza edité mususu ezali musala na ye. En tout cas akokozala na raison to aza na raison pote mutu apese mbongo abwaka mabanga elakisi musala na ye mutu ezokofuta ye pote bana membre bapusana pene na ye elakisi musala na ye bien sûr bapusana pour amour parce que bana membre bapusana kaka mpona musala na ye te bamama autorité bapusana kaka mpona musala na ye te mais bapusana avec amour avec solidarité parce que biso nyonso na bino tozotala spectacle ya Karine Mokonzi tokangi minu na maboko tozotonda kaka na esengo. Mais bana membre bamama autorité bango bafungula maboko bafungula motema solidarité monene na Karine Mokonzi. Yango Karine Mokonzi alobaka ke bango bapesa ye nyonso yofele aza pe na raison. Kote pe papa Matondo aza na raison pamba te soki azoloba bongo azoloba na babiso azoloba na bana membre te azoloba na bamama autorité te bien sûr atiaka bakombo na bango mais philosophiquement lokola nga papa Robo na moni yango na ndenge ya philosophie ya média pe na philosophie humaine epesi nga résultat wana comme hypothèse voire même comme réalité. Alors sikoyo ba oyo ba mitungisaka Karine Mokonzi aluka musala asala keloko te. En tout cas tika noko mitungisa kanisa sikoyo Karine Mokonzi na kosala nini pona ye parce que asali mingi pona biso asali mingi pona bandeko nanga asali mingi pona famille nanga asali mingi pona batu oyo bayokaka lingala ba pays ebele. Yango wana Karine Mokonzi témoignage oya pesi ezali lisusu contribution munene pona vie na yete comme tel akokaki kobomba yango eza nango ya ye mais soki apesi yango pote batu bakabola yango pote bozwa yango po bokanisa malamu eloko nini ya malamu ekobota na bavi na bino na kanisa mingi si basengi merci na Karine Mokonzi pamba te nayokaka deja ba témoignage bato ebele balobaka soki likambo ezoyela ye atalaka kaka video na makambo ya Karine Mokonzi pe azwi solution na kanisa Karine Mokonzi abakisi lisusu solution mosusu na témoignage oyo autopesa sikoyo pe bandeko mosusu o bazaka sensible na kanisa babimi na mai na miso. Yango bandeko oyo nyonso bomitungisaka po Karine sala bokanisaka salaka te. En tout cas eza foti na bino te mais bo continuer kokanisa na ndenge moko ya malamu bokozwa solution pe bino nyonso bokosangana na solidarité lokola bana membre ba mama autorité oyo batikaka Karine Mokonzi ata mokolo moko te na ba chinois oyo aye bazali toujours elongo na mabe na malamu to na pasi bazali toujours elongo pamba te Karine Mokonzi atonda bolamu ebele ata azali na liste ya basantu te me atonda bolamu ebele na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.